Gagné Mafuta, aux problème avec Gabi? Non, il y a Gabi à faire, non, on a causé un problème, mais c'est problème de tenir. Pour nous, on a télé bêté, ça un échange de paroles. Mais on a un problème, il y a tant de quêtes. Nous, on a compris ça, on a ça, où les autres défauts pas né, ça razab à le bandé trop. Vous ça la honte. Non, si tu vas ça la honte, moi il va attendre d'être bon. Parce que nous venons à Kankala. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Vous avez signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il sauve le monde entier. Tous abonnés. Dans Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à qui. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend beaucoup de la biso fidèle internet na bayam bande cognon c'est balanda biso na Sarato la TV chaîne nabino ya actualité chaîne nabino ya activité chaîne nabino et puis ça nabino ba information chaîne nabino oh la nabino toujours de solo et ça dit bon Sarato la TV merci pour la fidélité et confiance au beau PC biso pourquoi pas hein bande cognon c'est ba comme la problème qui dit na WhatsApp na nabino trop na la nabino ya trop vraiment ba remarque na bino et ça là nga bien et ba ope ba finga nga na ba commentaire na linga bino fort ça la linga bino boza la sala wana pour do sala bien la présence na bino ça là nga bien tant boya ko tala tant bochela nga commentaire wana et ça là vraiment bien ce qui va se plaire na image qui toko yo bo pesa merci na bon le livre bon c'est que de la caméra na montage na moni bongo ingénieur 15 baseli pourquoi pas na jonathan qui veut na CG à mouvement ba CG na biso moko quoi jonathan qui veut na 10 amis bal un grand merci na papa Diego Milito balobi chaque samedi rendez-vous ne pas manquer chaque samedi na bandali wana chez les amis chez Jolie plutôt chez Jolie wana boyoka rumba moyo kitoko wapi merci na Dimi Bondo Star pour la présence na yo pourquoi pas na la patronne na maman Sarato là voilà mais émission na bino vérité na mbele bino moko ya ba artiste comédienne azali bongo mama batebele bayebi ajoa kitoko Blandine Mafuta auto ko développer par rapport ya makambo ya liwa ya jana to ko beta pe makambo mingi sérieux mingi to développer sérieux un grand merci na Azur balobi ezali Mafuta moko ya kitoko ko pongisaka le poso ya ba papa ba mama te me ba papa
papa oyo alingi azala kitoko papa oyo alingi azala propre le poissonnier azala lokola ya babebe balobi contacter kaka azir eza na mafuta eza na savon nango vraiment eza te ke oyo tchachoko te ozongi mpe ndenge babota yo soki ozalaka moto ya mwindu komi vers mwindu moko ya propre balobi ezali bongo mafuta moko ya bien na bareseau sociaux nyonso ezali Instagram, YouTube, Facebook so beti kaka azur omona yango pourquoi pas soki omoni ke esimbi te komelaka mama sarato la directement okozwa yango na facilité nyonso moko nyonso oyo ozali soki osali commande ekokomela yo tala kaka made in Amerique ya mafuta Congo te po ebeta otampo yo mobali olingi ozala na bacouleur ebele na nzoto te omosaka na couleur moko salela azur mafuta moko ya kitoko voilà moko soki oza même langage na ngai fungolanga plateau bandeko bamona bocomprendre na vone kiti ya bapine baluka ta fier bani mafuta bonjour bonjour Paulin Mukendi bonne santé santé kandi mona ndo na ngolo nzambe santé ya kitoko toujours combattu mais jamais abattu bonne boulot biya kitoko onya msala nga bulo pe ya kitoko makasi kitoko penza boni papa na yo modero na papa na modero aza très bien vraiment papa asalaki bandi mafuta azala donc seulement bato ba binga la proteza grâce à modero totokani en tout cas aza kitoko makasi président modero balobi totokani ngana binga kaye mingi seigneur Seigneur, notre Seigneur. Pourquoi la bengue Seigneur? Parce qu'il y a peu Seigneur, il y a solo. Voilà. Dani mafuta apparemment bon là. Comment on a des places nini? Bon la penza ou on a sous. Non, nazali. Nous allons sous dani mafuta batu ba yebaki. Pour les nazas nangai. Sauf que un moment ba fertilité mo ba bleu mo exact en sens te na ba bandi mafuta ava sous côté parce que na parent na responsable. Le nazava mais sur le client côté ba responsable au monanga. Mais sur le client côté ba tout ba fertilité là vraiment monanga te. Nazali. Nazali on a changé te ba toujours vérité. Mais qu'en doit. Mais vite ils le bon en anglais ni côté ko tourner ou côté ba na anglais ya bolo ba yebeli yo. Bon côté ko tourner bolo ba yebeli les théâtre. Bandi mafuta azali. Nana lo bango nyonso da bomba te. Nga ebana po modora bimisanga. Comprendre. Na mwana puno oui pour la matanga avion. En tout cas à place à la peine na kimia mais comme na bandi pe na formation de l'accent modéro na groupe président na Sida Bilele José de Londres oui na le cas standard oui na le cas standard merci ça tombe bien tu reviens pour moi après on a eu que na fait de l'amour et pas présent na but kapanga ours blanc mais c'est pas comme modéro totokani on comprend et on a mis na produit à modéro pour mutala kisa na côté na modéro bale bana sengo modéro ba pesa dote modéro yebisanga boni boni na wangane donc ngapenda sona bima mingi na théâtre o bat ba yebelinga eza o ya moda ko maka biso na mona biso eza ba côté eza trop polé mo ba groupe ezali parce que lokonga na bima na kota lemba batonde tia ba ngirengi ba bandal ba benga ngate konga na mala lemba na kina na lemba so tel ba film ya papa biso Alpha Bokole que je salue à passant producteur Alpha Bokole ni na bani mafuta zali 25e écrit là na un problème film ya papa la biso Alpha Bokole nazali on a présent but ça utaka poto ayaka vous comprenez je mona modo pasteur kibongai nazala kibonga c'est bloc Alpha Bokole. Voilà, merci Benoît Mafuta. Ils allaient enregistrer comme moi qui est sur mon piège. Ouais, bon, aux zones qui s'habillent dans ma porte. Moi, par contre. Aux zones, on dit que dès que je parcours, on dit que ça va vraiment bien. On a tout à l'heure, bon, autant, donc, là, tu as besoin de major Bissadid. Soit Benanga na tournage, pas Monanga, le film, ou la Moda Tchanga. Le major à Benanga. Voilà. Et dans le baron, on a d'avant, on a été pour nous, on a hypocrite. Dans le rappel, comment on a flatté mon tout pays. On comprend, on a juste la vérité. Mais c'est dans pour ça bien on appelle les ayants modèles tabenganga bandi yaka na 3 tenus presque tourner na ki et après de films pas yo comme des films vous na vous sente ayo tchanga on comprend mon que la plus que le meilleur o ya banda ko lukanda tchanga la film petite na malek na Barcelone master melek na wana na ya ba leki mususu na be leki ba ya mususu le Barcelone ba nganga pe na film na yi Olandi Prince Mbappé
moto film na il peut bien na film bato ba tsaka film bongona mais Blandi Mafuta bimaka pa modelo donc na marque produit à modelo wedding model quand wedding model vraiment Blandi Mafuta matanga jana eleki j'espère que ozalaki wana marqué banda jana kufaki ozali komona na mona na trotte mais omona kana ba moment ya morgue. Voilà, impression que vous avez par rapport à lui. Voilà, même sur le moment, c'est hypocrite. Mais ça l'a peu semblaté. Vous comprenez? Et ça va te belé avec le matin, hypocrite, avec le belé. Et ça va te belé avec le déna banda sur la tête. Votre banane, mais mamie, il dit banane, bazane belé, mamie, ça va sur la tête, en bas sur la tête, Diana. Ndekolanga fatuka yembe que j'ai sali ando sortena de na pardon to mona kinga yaka na jour de na kufaka olela kinde kuna de na limbisanga eza ne bele ba on tu ba peut ba bimisa en tout cas fatu pe nanza malola pambo na courage na ke de na limbisanga comme ne ke ndeko sa kei so boni ba o ba boni ranking ti mutakoti na sama bele o comprendre pole même si ba ekika ba mona ba ke na yo matanga. Mais dis-moi si on avait na courant dans les catés on a eu PCC même la vie c'est un mystique trop pour aller en Maï ce que yo yakite yo na ndana bien te ver pour me payer est-ce que vous avez eu mon na te ndasi ko ti pour les nous ma comme les ba prière ils ba prière pour les est-ce que y a bien là vraiment non je gaza féline non j'irai nzambe na ngalo yoka nzambe prophète Konde Paul Dominique mutema masafala moika les jours bimisa kora Diana pour les ngana la muka boliso à côté gauche na la tape lentille te ka pamba et vimbanga et salanga bu rouge et foma maté et kangama ce que yebisanga no kendeni mais dis-moi presque na zana ndako na bato bazaki na olanda bimi na mona kinote ata na za kuna te mais na oki ka passe ne ba mona wale na ngapina wale na ndako donc liste pardon au côté droite liste na o evimba et comme rouge ya moko pamba car dans le pamba na comprendre ngote mais na zaki ni na lentille zaki ni na basim na misnanga ka pamba bona comprendre ngote vraiment donc quelque part na ba mso ela ngai na mona ngo nzamba epargner kanga na makambo na matanga ya dadi nazonga kama sima matanga ya dadi pour les jours bimisa ko ya dadi nazala wana de tongo ti butu jour ya enterrement na lina bina yoka njoto kilo na yebiso pole na yate mais tomba basala de mission ba mama YouTube za loba na mission batanga kombo na ba créer na problème moko wana donc quelque part na mona elo moso elina nzambe nanga ya liloba prophète Konde ay parnia ça veut dire pas aux liste bato ba kotanga ba mona na matanga te te ngaso batangi mo te expliquer maman bato ba mona na matanga te so na yeki réseau zaki liste na côté droite et vim na ko makasi na ba preuve bon makasi na ba action ce qui va être au moins la matin on était là na tournage après moi vous bébé là kaka toujours bon dena de sa kundamaki akundama avec combien annonce donc ba plein au dena sala ki na mona so to masirika kufaki mais dena sa kundamaka kundame na ba mona annonce ya pas ces akara nde biso ba artiste toza na hypocrisie makasi peut-on lingana bolingo moko amour intérêt or que c'est tout amour inconditionnel et ça biso kitoko bolinga na ya pembeni peut-être na bi pole ana ma tueke na bi que pole ndeza na artiste de avec pole et ça en a bien mais moi putain na ya pembeni na kata ba ninga mususu de na zipa chef na kata de vraiment c'est la intérêt ya mamoko intérêt personnel de ne pas connaître que Paul est un producteur donc là quand on a ce Paul là nous na comment on va se connaître nous biso artiste tous ça on met tous ça bon on a ça tous ça bon on a permis de le dire avec intérêt mamoko personnel et non intérêt général tout le monde a un mot on a clic moka clic comme ça na ba ndo ba toba mais ba ben na biku to ben ngati pour la souci na côté mais on a raison na bande comme ça au moins ce côté na scène azo tourner kitoko jouer kitoko mais na aza chance te côté na ba benga pour la ni eza moto et permet même si la premier producteur azo boma ba ninga a pesi ba moral moya mabe vraiment merci Nadine Blandi Mafuta comprendre waranga vraiment Blandi Mafuta oui koyoka
président de Bino, Jésus de Londres, il y a un qui cercle pour qu'on a un Diana Makila. Mais à pas ces heures, on te dit à Kendeni. Subitement, tu es qui est serré à Kondeni Nango Diana et ça y a été. Les passe, mais qui passe ma casse pour l'air et facilité. Moi, si d'habiller, à papa. Jésus de Londres, on a papa, si d'habiller, facile à dire papa. Mais maintenant, il y a ma sika, tout le monde a tout ma sika, ma belle. Jésus de Londres, et ça a battu bébé, la lèvre à SCCC. Ma collègue n'a pas battu, ma bande, ma salle avant. Donc, on va amener encore Jésus de Londres, avant, mon passe Nicolas, passe Nicolas Cagnoson. Ok, si la blé tina azana mta beaucoup le bana zate bana batanga mta sokipa na bana zate si la blé la lobi bien na dali ke bo bana ngana ne lokote ko ba wanga na balo ba ngo mta wanga na te balo ba ke Jésus le wanda ne lokote balo ba ngo abi le ke mutunga ngana ne lokote mais on ngana ko ça parce que diana le kana standard na to so ngana zana voilà nous on groupe pas bien on diana le kele jouer là abi na au sala moi tant que papa ya diana côté monsieur collègue a donné mais côté monsieur papa a donné pour aller quand on groupe à José de Londres vous comprenez et à tout le monde dans une bonne table ça déjà que deux femmes pour on a moi on a sur le cercueil déjà tant nous t'as bien on sur le cercueil pour l'un sur une bonne mais le que donner c'est qui te coco ça là de ne pas tiki bana misato on se te met ba mi balé tout ça avec un bamba encore monsieur te donne d'amis balenda avec les cas moi c'est la dernière bimi moi c'est la dernière bimi on va béger besoin de point il faut ni besoin de moi c'est la dernière bimi c'est quoi bambongo wana sana venu mafuta sana na si ça ko pour bambongo wana comme déjà José de Londres c'est bien facile à garer avec ngana zo chaste okay bambongo wana et pourquoi pas ko zonguta bana dena ba otanga pas maman dena zawana mo pesa ta maman dena bana dena te ndiko dena ba s'occuper na bana dena pour mo ça les aki belé ya vous comprenez mais moi si les aki ka tout zambo mwana sto si ça on la matanga te il y a pas ces hommes qui passent dans mon temps peut-être avec qui tenait deux fois qui peut deux fois mwana a son cercueil a tindi pas que vous savez le monter vraiment ce que les corona mo bochango wapi boteka ngoko baksambango to bosandeni est-ce que ceux qui m'ont sali eloko ata bonga ki même ata remercier mes acteurs vraiment ata pole ngandenge na zawa ata bandeko ba libanda ba obasunga biso Serge Mitterrand ko sa koti nene loko soko seni merci to ka ablandi po ngiro ba congolais bezala boy mais il va za congolais mais le quoi déjà ça longa Congo akoba da ko vivre en la poto kuna a changé déjà maturité na yi façon de vivre a changé déjà on comprend c'était là ma thèse moi c'est une dama côté blandi et ça là quand même bien muto akabeli bino ça muto asalina action moko boye donc bolo ba discours wana et ko bata en tout cas merci ndeko tel na geste oyo salaki ate yasinga ki onte mais quand même sala kitoko peut-être ça na batu oyo bakabela kiye quelque chose wana po a salela mo sa tatinga ya bino po na cercueil ya Diana c'est ça ba oyoka pour la matamba oyoka ke côté kuna en tout cas merci ndeko José de Londres na geste au salaki na bato ki basuma ki José zotama milo soma 500 soma ba oyoka ate c'est que auto sumira ki José de Londres a sumira bena mo na cercueil le fils tata merci oyo et salamité ce que nous ça les apprendre nini José de Londres azana ba ranking ba artiste comédien to ezani Moni José de Londres azaki ranking te mais azaki nde mutamatumboli président José de Londres azaki mutamatumboli ko vana be pas ça mais vraiment mutaba blague mais ranking azali na moté pour les ko zo vendre bi na ranking mais ça mutuma akota ko keto sans que yoyeba ah bon congolais a ni héritage de biso ba congolais zande keto o biso ba congolais tozana o keto on se tourne à hériter malamu pour tous en keto ok eza bien te José de Londres mutu toko le kala TV mutu aboya ngo ngana ro bazati ya za kini mutu ba blague mutu ba geste mutu bobu akoso pe blague bon abingo pole soit alukini mama ka bengo abingo ka mutu mo poto atimelo code ke izeni ba blague izeni normal ke ranking non José de Londres
mutarankinte voilà ce que comprendre bien ceux qui bandent ba bête 12 ça parce que ba bloquer on ça yo kana le par exemple bon yo kana bazao mettre na ba blague wana bango nyonso pas blague pour moi c'est artiste ya okoza ni c'est un stress moko si bien za kana ko beta blague moko ou c'est un stress nyonso on comprend bande connaît tout on va jamais promotion moko na musala ba yebi que si bien les amis tarankinte pe soka yeki batiro ya beta na kim soka on la population nyonso bande ya pembeni na pour assola bien azala bien mon voilà merci bon le fait de tout évoluer à Mayo comment on a Diana Azali artiste et comédien Diana Makila watiki biso to bona ba tundo nyonso soki ba kofi ba artiste et comédien balikana ba on la victoire mais Diana Makila eleki wana te eza pona nini bino ba artiste bono ko expliquer biso na bande ko ba kolanda biso pour to yeba eloko ni sali ke Diana Makila alika na victoire te peut-être que mana to na victoire pour na vérifier comment on attend ce qui ba plaque na ina mona ba plaque wana ba mama Chako ezali pour Lulu Dadi Kambala papa biso ka Jombo Gimario bande ba te na te mobile wana ya Diana bochete eza pona nini en tout cas Pauline nga ya kapasi faut retourner bateau ba likolo na bisonete antepesa na papa masumu ba baze belu wana ba baza likolo otuna na bango soki te ko ozo ta moko na bango ya mini mission parce que ba sana bango te on m'a ngate pani faut que c'est justifié pour te dire artiste soka kufi ba le kanara na ye na victoire wada ba le kanara na victoire atama ozatin belete mais binyo le kanara ye za bande ko batala biso mususu baza misala na ba magasin na bazela akoko wana na victoire abiki anazire retard au na morgue mais on na victoire pour boire na victoire surtout nous boyene te bokine mbala moko raison za kini apa mo le nom des artistes était raison za kini question na biso ya mbeta moko tout mais raison za kini net oxygène bien za kondigé secrétaire général voilà chargé makam so ko yamba même oxygène tout mais pour un message tout ma mutu yenda pour la CG ya voilà c'est raison za kini on a dit fallo ko tout mais raison za kini et bien tout tika ko ça la différence moko boye tout tika ko ça la différence wana bande ko na biso libama na kana kana minga Niger eza moko emsobuna aoza bandi ni misala mo kala tout mona ate ebele tout mona que ville comme stable ba on va demain ba comment ba célèbre ba comment benda bande ko na bango wana ba place bango ba bino na Kinshasa biso ezalate ezali ona ni keto héritage de biso za keto donc on a place on a za si on a benda pole pour la comme le kwanga pour la ko kananga te bilo na jira kabaninga mais ya o ko benda muto na ye pembeni na yo na ko kaka na yo te eli to zanga kubosa nda mwana ayi pembeni na yo on va plus reconnaissant que si on a commis place eza grâce l'intel ça yelo kwa ngana beta kapole ngana souffrir natangisi bana ngana mbongo théâtre na le bangu na senga ndambe merci parce que yango dora tchaki ngate na ebite ngana se retrouver ndenge vraiment na boko bana ngana moko sans tata Pole ndaso na piso témoignage na ngondima te ndamoko sans tata pour mo dora tchaki nga eza batamawa na sala émission na moko na Eco RDC pour nakutana Stella Mathias ayokanga passe ayokanga mawa bende mafuta obukola bana le kwanga na yoki passe mais sala relation na moi ça me banda bon vous comprenez pour les personnes aux sommet so bendinga na koma ka sommet mais du bien c'est na dako souffrir na longa na souffrance wana et le biso ba congolais to bossa naka parce que dans un endroit tu as solo na zabo za point tel ni na ba na produit modéro solo na ba na bateau ba bi na grâce à modéro vous comprenez ya molongo polate merci bandi mafuta wala zali na enregistré la photo mais ko rappeler moi bandeko ozala trop na président Ibutu oui to c'est la même cause la trop c'est trop dur et litama ya kimbanga pe na mona kimbanga voilà merci il paraît bamutakaliser il paraît bamutakaliser c'est pas tout ça la bon bazwani na mona Dadi Kambala eza photo eza yekuta bon ngana miso ngana na mononte soza ngoko laksanga
Nana miss na daiti so daiti na moni yango te so eza nango kolakisa parce que bato bamotakalizaka bato bazwaka nini kaka nga nde nazaka bozopiblie nanga so bato nanga owani nde kuta otinda so mibali baya pembeni nanga onayi so vérité te polin babandeki poto opiblie na mwasi na mobali te na mwasi comme si eza mobali mona kona linga mwasi oyo na banzoto ndeti yanga kaka mobendi ove yanga soki libala tosala libala des erreurs bapibliaka ndeko na biso papi mboma te esuka api et après mama kendeka kosala mariage mwasi naboyaki ete soki ntina osala bongo bozwani likolo nango ndeko na so marlene so nabosani te mpe bapibliaka eta moko mais aza bien ocomprendre Ariette Kajinga, période moko pe ndeko na so baluka bapiblie naza marié Michel Bakenda bapiblia kaye likolo nango elongo bapiblia kaye est-ce que ezali aloko dia solo ezali ya solo boya lokuta ok merci ezali ya solo parce que likolo nango ntongo piblie moningo oluki nini ozi nini likolo nango vraiment ndeko na biso nani Herman Kasongo que je salue président Herman bapibliaka ye ezali ya solo ye moni elongi te ezali ya solo so likolo nango est ce que Herman aboyenga mwasi na ye na bakokontinue bakokomala baya misato donc bato bopibliaka bato botika caractère oyo eya kitoko te donc mpo na yo omona okasa na piblie ye mpo ekase makambo nyonso ok adasneva quelque part le malheur est bon merci Blandi Mafuta tosimika place oza wana est ce que ceux qui ont ça la boulot il fallait aux téléphones à mi filmer pone elo moko biso ba congolais ou ba congolais présent na koyeba muna mutana ndenga mimila sentiment na ye muna mutana ndenga mimila bolingo so aza bimina partenaire na ye vous comprenez mutu so azali en tout cas vous tenez à regarder pour moi d'abord commentaire écoute on a le bana mais non on a d'abord commentaire écoute vous tenez à regarder on a le banaza naza pena na tudu na nzela bato ba yebi pa bolingo ba comprendre que bien na mamba solo voilà le bana mutu oyo ayebi bolingo soki aza pembe na partenaire na ye soki alingaka ndima wana badimension moko boye pole okoempeshe lelo te osala yango eza ndeko mosusu alinga soki aza pembe na partenaire na ye ayemba parceke yo opekise koyemba c'est ça comprendre moto comprendre yango mais video yango nalobi moto mosusu mpo amona abebe andito mpona eza na bato ebele meme na kila aza soki aosala aza pembe na partenaire na ye baosala video yango bolingo ni etinda mosu akoza aveni na biro aotala mona mwasi nanga kote bonda asalanga bi yandenge bolingo ni ememela bango polin yo mabe ezaka pete na bato bazwa batelefone mfupe moto oza kosala bongo ozali marie oto otimbileki marie mo video to mwasi na omona nde apiblie yo emabende ya mwana mais eza na motu ayebi ndenge alingaka amema badimension ya sentiment na ye polin okoempeshe motu te motu mosu amona so asalango to nde asalelo te merci Blandi Mafuta motu mosu po alingaka ye avama moto ekende na tatami fo jotnam na ngai na vraimen adamsone mpena nyama na ndefu soki oyebisanga okanga ye eya bale bapetrice mosusu balinga mpena ayemba pene se mpena mikro okange ya sentiment ni ndenge etinda ye polin ocomprendre to arrete na buzoba oyo etozelo te polukaka kopibliaka bato likolo nango ozwa nini mwana mwasi bapibliaka so na biso ete ndeko na so Vincent azwaka ye mili banse oyo bapiblia na suka nango akutani mobali alingaka nde bapiblia ye bon tomona ndeko moko auta poto aya kobeta mbanda mpo anga kobima na mbali na ye bazosala video ye alati kilota moke j'espère komona video nde banda kosirkule alati kilota moke azobeta mwana mwasi azali plo moke tema nzambe apesa ye tolo ekutani mpe kaka na mibali banda kosepela na tolo wana balinga ye okomprendre tosala na biso erreur yo mona bipolenga motu soko bopublienga mpo natina apefuta mitakala te soko bopublie nga donc osalini yango nalobi soko bopublienga osalika okonto opusa nde pere mosu motu mosalinga mwasi aza likolo ezimba ndetinga azala nzoto mafuta ndetinga kala motindelinga mobali pembena vraiment merci Blandi Mafuta mpona baréponse toyokende vraiment kitoko tokende vraiment bien Blandi Mafuta ozala problème na ya Gabi non ya Gabi asere nanga na koza problème mais te problème ndeti nini mpona na telemani boye te nasala na échange de parole nazala na problème na ye ata moke te
Nina na comprendre sœur na sœur o eza défaut pané sœur azab allo bande trop blabla trop mais na tellement beauté na ça échange de parole pour non ça on pété na tika le ça on té pour les que politesse na éducation au na zana ngo o maman na pesa na place za que son âme repose en paix na pour na boka na maman na tika le ça on té c'est bon mafuta ba moment boye ezaki benga bika yona ani makwakala et qui ko muke ben mafuta ami bengi je suis makwakala ezaki ni na charte ko yibi tumbate to ezaki ni Paulin mini ngende na zana mbinga mobola teti oui ce qu'on a tout mobola na mateti na tant ça bana ngani kola cher na moi blanim na ya makwakala te non maman ni place aza maman ni makwakala mams que je sali place aza biki ata ine wona atinde ya bandi mafuta te on assure on même na confirmer so ka na mo capturer mais yona maman ni na atinde ata ine atinde maman ni a capturer na comme na bandi mafuta otinde la bio so na atinde la matin na conseiller ma campagne ata ese de para mana atinda ata emero ote okompe ça ba information non na tana te msana mate ndaga mobola te tipole nga liaka mbonga masumu te na lese la ngobana voilà j'ai la question nga et c'est lui au changer au mi bamba kombo je suis makokala mina mi bamba makokala parce que batu ne ba komisa kanga batu bakomi bakina na pesa basango pa mamani ni mama na bibanda le wotika blani mafuta komi blani mafuta makwakala ni ngombe na komi osai miso blani mafuta makwakala eswa nani poleto mona Karine Mokonzi awa Karine Mokonzi la baronne mama Coca-Cola mama Litbez Karine Mokonzi azana batu ba janvier mama lika bele baza bakoma ba Mokonzi vrai ou faux ba leketu ba Mokonzi ya mabeza akini bato bele bakoma ba Mokonzi est-ce que baande kwa Mokonzi malgré ba uto beba pour rester na uto ko bala de ba beba ni amuna ba traître mais bazaki ba Mokonzi siko likona munena lukaka tenir ba rigueur tant naka na bena comme kwa kala ndé comme problème non et bonté maman ni quand même maman to ninga lo baka maman ni tindeli alo baba ba via bato même ese de pas na mawana eza biso moko to lente to pesa ba information to condamne na sala ngona nte ko sala ngate non te na sala ngona nte moi ni na tamba tamba na sala ngona nte ngal parce que ni benga makwakala yango ni bato lo bana bo na sala yaya maman ni makwakala abenga sila bisalo makwakala boka buteni riga abenga Jorvi mwanda makwakala abenga ngai makwakala abenga Tendresse bibinga makwakala abenga ka nani nous bali mso tezaka ebelo abenga biso ba makwakala baba to ba mela ke information siko to ba siko si la ma te pas mela ke ba information là to comme muto to ya mona lobi yaya bo zakana ba réponse botika akozana ba réponse pour na suka bonga to comme na suka vraiment bani mafuta dernière question pour to ka bananga na yo moni ngai ngande na zabo na biso na responsable nga mafuta tu comprends ce qu'on a nga na za te pour bible dit il y a responsable niveau bana ba komi la classe moto votanga ya mona yo biso bini niveau bana ba komi la classe moto votanga na sans polémique sans cotérie bana ba komi na niveau na te Olanda il y a la temps ça moi oh mais je m'en fiche donc on a menga na zeb so nga mwana ya libosa zi diplôme na to yokana et puis bala zi na bondise bo yokani tala ba minavali nango combien na milo banga mote na baba ndeko baza na poto baza ke teka mobala mbinga bagabi mayas papa solution bango basunanga bagotika mbongo na France Olanda ba mita makuma mama na Charmine na bindi mama na française so ba venda lelika ya pona lela nanga ya ye ba no ba benyanya zoma sta oya zoma desa on a quand même fait le bal peut-être que orgueilleuse que je suis non na zana moté mais non le la mibata to ba sunga bité faut ba taba comprendre que mbongo ba pia ngana lia moté le ko ba tusu ba lia ba mbongo na mibali non na foot la ngana ba bila ba mbongo oh pone ndeni kan na zo na zamta passe boy
na foot la bana nga na vala pa ngana foot la bana nga classe na tangisa bana ngai naso mutakabeli ngali kono ngari ke blanditi na kabele bo eza bana oza problème na Jericho Bertos na problème na yete na koza pena problème na yete na expliquer nde bato po bango balaba kinga la tel puta mama na bango yango na expliquer ata mukolo moko te na tikala ko tel puta mama na bango donc po na ba pa na bango place bazaki zaki tournage ya Jericho Bertos abenga kanga Jericho Bertos ana petite dans la wana o minolo ba de azali akoma na vina na kota akoma na yete Nous pouvons nous entendre la communauté. On a dit que peut-être on a plus petite dans la tous les qui nous moko. Mais na kita kuna pour la tournage. Na kita kuna faire sur la mort de balai pour la tournage. Na lié na éclaircir ba toke na la teli puta mama na te. Mais ceux qui na kenda na una nenga ko finga aza mama ka pinga en tout cas naza désolé. Naza vraiment désolé mama ka pinga. Mais dis-moi maman même comment mama ka pinga. Mama ka pinga en tout cas na désolé. Mais dis-moi nyeka na faire voir batuke na lata na mali puta mama kapinga te na lata li puta na ba bato kaka mino zero bana ba yo iba bango $100 tamba zala le puta makasi ya wapi na mafuta na mobola te tingai pole ata mko mote ata ndoto obenga pe petite na mama copine na mama leki pala ngo bengo vandi sa soki mafuta na mama social ebo vana bato pour te vendre bien sans problème sans ni alors il se peut être on a pas causé le style à nous causé la affaire à Jericho Bertos c'est yum tout est là non nandini tu vas banda ba rendre bon gazalate on va tout na pe bino mama ni makokala te ba banda ba rendre bon avant ti mama ni makokala bukoka atina ba kaninga na ebate na zate non ni aka kozala surprise ya komona ke mama ni aotanga na émission azotanga ngabike bani mafuto na limete mingi mais aboma libala ne pona bebe tanga lukaka pour ne peste ko mama ni balebela kandi yeyo o comprendre parla ni na ko ba mama ni de liboso na ndako kaka mona yebate nani na ba lesanga ba pour mafuta ngulu na lietete merci beaucoup mafuta komona ndeko oyo azali ndeko ya Jericho Bertos abengi Diana Makila poisson na ebite so otala ki émission wana natala ki monte ako yebisa ka bandeko natala ki monte bengi je suis Fifi Miel lokola zaki Fifi Miel ayebisi bato bazali bangambo ya Diana jour obimisa poisson à bino wana c'était que Diana komaki mais Paulin mutu nyonso so akosida kotaki na morgue tomibenga baposo na benga na markeni mutu nyonso biso nyonso même kutu monseigneur auto okufa monseigneur auto ayebi ndeko ayebisala banjio te monseigneur auto kokufa sukasuka batiaki eka na morgue biso sokota na frigo wana même ata ye moko afini eka na kokota kuna ya poisson par rapport à nous Paulin, munde ezana ba comédien mususu ba vina ba so ba étaler le boy oyo kana mapete dena za eki bien ya ba comédien mususu so ba étaler le ba vina ba mo boye mana sina ba moto muna muka on na fardo na ye mais so ba étaler le ba vina yo boye bien comme ça ça est bien comme si bien ça est bien bon voilà c'est que le ba ndiko ye je ko na tani comment mututé en tout cas natanga koma mutu te nalobi mpe mamna ye te mais nga sikoyo nalobika eza na bacomédien ou bacomédienne mosusu so bada etalelo bavi na bango boye mpona oyokana soni na maoko okanga miso alors likolo nango tomimona atiki nga na bien wana mabe te ta mosusu mpoza misini sheri mo okangama nango mozomona moningaka ya mabe avant longola mpoti na liso ya moninga tala mpe ye moko singa mpoza mpoti na suka merci na bandeko nyonso bayaki libango kolanda biso tokomi na suka ya émission na biso blandi mafuta badédicace na baye nyonso balandaki yo Ouais, merci na équipe technique nyonso ya Saratola oyo pene komi ndako nanga ata balobi bon de livre merci na yo vraiment namoni ke obimisanga mbenzolo oteka nonga merci ma don de livre ya propre swag ya pembe ya mandefu ingénieur 15 basele merci na yo merci na Pauline Kendi mama Saratola madame la patronne oyo aboya se mokili na yo papa biso balobi awa tokoka awa
tomoni biso bainfiltré awa tokoka papa biso die dominito awa tokoka botika biso tovana na biso elobi nango jimini mondo tovana na biso wana pena jimini mondo vebi ye mpe kangi masolo kota papa biso die dominito porte parole kana babiso porte parole ya die dominito yasi makambo ezati baliboso nayoka papa biso diego ayemba ekanganga batempo pene ekanga to ayimba nde boye kitoko en tout cas ake musika ake pa musika bazeli na biso baomaigrir ake musika merci na sergent Mitterrand Kos na Panama merci na Gabi Mayas babi 3 fois boss Jacques Leteka mobala ndinga Gauthier Kambourg na France babi docteur Dinivio Sita le parrain national, docteur Dinivio Sita, le parrain national, merci Nayo, merci na ba déco tout le nyaka blondine mafuta, ba bébé chéri na pour na bota na wanga na ti. Na bota de na wanga na ti la komba pe mokote. Donc on a bomba pour ani. Le Darcel Mantula na après-midi Mantula. Charbelin ça la cadette ba bi sensation. Merci Nayo le baye sur la place maintenant. Non, net ni ça le passe. Dans la mission to mo ba bomba. Mais maman la bimisi ngwana. Babimisi autant de mission lekaleka tinga leba jana na ba mibale mais ba lewe de na zena ba misa ta bomba moko vraiment donc on a ate mutali bofa bomba te yona biso ba étalé ba via bato et ba tusu ba na 5 a bomba la tsa moko artiste comédien ana 5 a bomba la tsa moko ozona maman ya boye ayo singa yiki ba artiste comédien boya na matanga simple bochaka ni beauté sokola saraka mingi ocha make up mais wana batebele ba ya na niveau ya mabe o kasi pe faire make up te ya OK pe encore make up ezo attend que peut place ba maquiller ba te comme ça on peut changer ça le billet que bozo tia ba billet rebele le longiana ya point. C'est faut tout la maman a remarqué comme sur le sa beauté peut-être. Merci. Voilà on est sa beauté là c'est la dédicace dans notre point. Ah oui, mais je me suis là. Il y a eu mon petit micro. Merci à Nabi Mbeno maman la française Babi et ma copine Gisèle Miki maman la Junior Guillet na sala merci na yo merci na Evier Mutambo na kata Caroline du Nord Victor Jacques Elima Yeni merci na yo Kalambote Essence des États-Unis bateau autour na Blandine Mafuta tonton Lifeka de Chicago merci na yo Bibimbala na Anvers couple Harry Jonga motema maman Nancy merci na bino nyonso ba obo linganga na bino bete ala commentaire ko finga bo comprenez que bani mafuta lo ba na vérité le seul bani mafuta l'équipe ni aluka éclaircir biso place ba kosa biso so ba ke côté moi cause maman ce qu'on a kana éclair na lukana éclaircir donc merci bani mafuta artiste comédien ne pour azalaki na donc là mon âge nani Onès Bikembo de la part de Blandine Mafuta. Merci là-bas, Ndokonyo, sur Balanda Gibiso. Un grand merci à l'équipe technique et à Maman Kinyaï, dans le journal, bon de livre Bossé qui est derrière la caméra, ingénieur 15 Bassé et la montage, Madame Brenda, CG à Fondation Sarato, la Jonathan Kivuna, 10 Amibali, pourquoi pas Patricia Monzo depuis Montréal, depuis Montréal, vraiment à Canada, Patricia Monzo, Bambote Nayo, Nabo Sanité. Rendez-vous n'est pas manqué chaque samedi. Chaque samedi, na avenue de la Paix, na Bandal, la commune de Bandal, la Bandal séparée. Na Bandal, avenue de la Paix, chez Jolie, Balobi, un grand merci à Balobi, Mafuta Morea Kitoko. Et que ça le poste ya bana mibali kitoko wapi botala ka problème lobi après bomona siko façon ni mafuta ko sala ka musala exemple to bandela ko papa na biso Diego Milito to ko tshela bino ba vidéo bomona bino so bolingi ko le poste kitoko vraiment mafuta zaka moko azir babi ezala savon nango eza vraiment na eza mafuta moko kitoko ko lingate yo papa okomi na deux couleurs na nzoto côté noir côté pembe ya misa te bakisa mi ba vert c'est pas bien une maison le pousser ba bébé en fait ça va moko azir made in America quoi balobi ce que lingo zongo taper na ba réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, YouTube marambu tout ezalana okozo bango bazana facilité à libérer partout au Rosala so bengi bango bako tindela vraiment merci.
merci na bandeko tout balandaki biso ngai na bino tomonani bongo mbale ya simana invité mususu. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre